nakobuna wana bango kutu donc baza danger te mais faire ayemba na bango mais lelo game ça comment niveau likolo et ça problème na nuka ya wana te faut uzunga na origine na weza ki tant ba annoncer que ba fallait boyine ba fingila rai ba tuna TV et ça pourquoi on est à désarmer ba tout la majorité ba communicateur na la place au ça la communication bango ça la insulte mais bango ba binige oyeba Alexis Poani oyeba Alexis Poani on a fini oyebi Jaël Poani on a fini donc c'est-à-dire que communication na bango et vandaki sur wana oleba inventer oleba ba s'inventer na artiste na bango ko inventer artiste na bango qui azana ba potentialité boyaza pour ceux ba tikala kaka toujours la musique. Mais c'est basé belé pour qu'il n'ait les ébattements soudains des petits wing. Mais c'est moi bini en kieboui sans valeur. Oh aïe banata na vocal moroté. Mais en fond la manga na yepo na ko ça nous connaît ko diminuer faire. Yo na zo lelo penali nous pour Nicolo to a besoin au fin na te no biki na oyebisa yo. Biki o biki. Voilà, merci Nandenge Boza et Belé pour notre Hollanda émission Nabino Analyse Populaire et merci Nabino Nyonso Obolingaka chaîne Oyo MGTV Mami Wanjaba merci et Belé pe Bambote Naemoko la première dame d'Orléans Madame Mami Wanjamotema ya papa Misha merci Nabino Nyonso Obo s'abonner vraiment na chaîne Oyo pe na nous s'abonner na chaîne Oyo occasion en pour na yo ya ko s'abonner na chaîne Oyo et pour ça la bien au s'abonner au commenter et au partager ma vidéo et pour ça très bien. Donc côté vraiment l'élo na ba actualité musicale na biso côté à héritier Watana le 8 novembre à cause se produire na Dog Salle plutôt que salle il y a bien avec c'est bien que ba gaulois baza toujours pour critiquer salle wano ba héritier zo beta na salle moka muke kuna susu ako tchabari dondenga mesana ko non il faut to linga ko pe sa ba artiste musicien na biso chance tant bazo se produire baza batu ya ko féliciter baza batu ya ko bete la bango vraiment maboko après avoir commetté Sofitel Ivoire concert à ceux qui plein à craquer au Kalaté beaucoup de images dans la MG télévision Kofi Aza toujours continuer pour ces journées na Côte d'Ivoire kuna tout le monde qui comment concert et les cas qui tout le monde qui comment Kofi Aza qui accueilli et dans 2 jours Kofi a kozonga na Kinshasa pour continuer Moussala naye et les mêmes artistes Azali toujours déterminés pour un concert naye à hippodrome de Vincennes au Kozabongo na 2025 Kofi Olomide alobi na bino nyonso bolingaka ye ba Kofiette Kofi Phil bozwa temps vraiment ya ko consommer Platinum volume 2 album eza ba nzembo ya kitoko album oyo ezali ko sepelisa mato ya bato parce que jusque là album moko te oyo elie nani elie Platinum volume 2 ya Kofi Olomide côté à Ferrego la paix Jésus de Nuance Bazuria ye le 26 avril a ko se produire na Bercy. Alors c'est produit la U Arena, comme on dit des Arena. Et là on va la moutoute donc Ferrego là à cause se produire na U Arena de Paris. Donc ba billet de Jeux Otekama. Sur scène à plateau nanga na zanga mon côté, na zana moko ya balobeli ya Ferrego la Jésus de Nuance. Il y a personne na vie na mobimba et pas il y a Ferrego là, il y a personne na vie na pe bolingo na e pour na orchestre au G7. Je crois boye billet très bien Nazana na plateau BG Manda bonjour. Bonjour Sylvain. Bonne santé. Kitoko joli. Mais Mikolo boyo kanate. To kanande. Basangwa jet set neni. Kitoko to kenapso kitoko. Ah, you arena ngo neti tezo banate évolution Adidas arena boande ko sela ngo makelele zaiki omona bozo sela ba émission bozo lobela ngo mais oyo apparemment nes bozo banga on dirait boza sur na Ferrego la te on dirait boza sur na bino mon côté c'est quoi au juste non vous vous confondre tant que ba comprendre que côté il y a fait makambo finga ndezati
le roi ko finga ezate ya mona bolo balbomo na loi ndeke tozate tozana biso sauf que maramba au finga ndezate bapekisa te biso bapekisa te biso nde tozosala promotion ya UARENA na biso so muta ozela siko ke biso to banda kofinga po esala neti kala moi genre te biso to na besoin kofinga te to na besoin kosala promotion ya artiste na biso pona UARENA le 26 récité za total mais ba warrior ba kiza bino ba bino nde ba kolo mafinga bino bolekana ba émission sans pour autant bofinga toujours bofinga toujours oh mais so tali bien banda kofinga za banani bangote connotation nyonso te omoni basaleli bango na communiquer baboyi bafinga na kombo ya leader na bango biso toyaka kosala eza lokwa neti droit de réponse donc tosala gouvernement gola benga yango toyosala sécurité et nini abenga yango nini défense et sécurité donc biso toyaka kosala défense par rapport ya attaque oyo bango basalaka biso ozo comprendre donc ezalaka te ke mpona biso toyaka kofinga donc lelo mokili mobimba bacomprendre ke bato bafingaka ezalaka bagaulois te ozo comprendre biso toyaka kosala nde droit de réponse mais lokola ya biso ezalaka makasi eyokanaka na makasi yango bamona yango lokwa ndire ke biso bagaulois bafinga bagaulois bafingaka bato te bagaulois bafingaka te mais soki nazongi su mwa moke héritier watanabe baza bana ya papa moko bango nyonso bauta na wenge mais apparemment c'est comme si courant lekaka bien te okuna héritier aboya affaire egola aloba affaire egola aza nani aza mwana wenge te aza fils ya weranson te abi ye nde vraiment aza mwana oyo wera aconfirma ye nde vraiment aza mwana oyo weranson apesa vraiment babénédiction nayebi te par là soko contredire maloba héritier te na ntina contredire te puis babiloko ya guerre ya héritier na faire nga akotango te parce que héritier aza ndeko na ngai donc wana pena c'est la famille et puis faire aza artiste na ngai pour la question opposée c'est-à-dire ezala te ke bawelaka likambo nini non héritier bato nyonso bayebi ke héritier aza mwana ya weranson directement et puis faire aza dernier fils ya clan wenge d'ensemble c'est-à-dire que wenge ntango bazalaki ensemble na bajibe mwana ntuka c'est faire egola ntango eza lokwa neti ke mama na bango akufi yaya azwi leki na bango asuka ake kobokola c'est faire egola donc eza nango te ke soki ndenge nini héritier azali mwana direct ya wera oyo ezaki wera bimisi mais Ferré azali mwana wa wuti na wenge 4x4 tout terrain et oui ande mutaboko li na sanswa et concert à UARENA apparemment nazomona neti te peut-être faire egola aza sur na été parce que ce totali Adidas Arena faire annoncer qui même ba invité annoncer qui bango bien avant tandis que tout na mikola kotanga je crois 5 ou 6 mois faire egola jusque là nana FC biso te ke concert oyo ekozala boye ba invité ba ozala boye or Adidas Arena nyonso ezaki déjà dévoilé bien avant bon pour nous faire comprendre so tali bien UARENA ezaki na UARENA ezana tozana temps ebeli tozana plus ou moins 7 mois depuis septembre, le 5 septembre, on a annoncé qu'il y a billetterie. Tito Koma, le 26 avril, tout ça dans 7 mois. Mais si vous avez Adidas Arena, record, on a annoncé annoncé que je crois en janvier. Vous avez 4 mois donc. Et puis, il y a le premier concert, ils ont ici musique qui n'a pas auto. Premier concert, ils ont ici musique qui n'a pas auto, donc, ils vont en plein ndenge ils ont en plein déjà dans la billetterie, tant billetterie, il faut en plein niveau de les billets. Et puis, on continue toujours au sommet de billets. On continue toujours au sommet de billets. Faire rigoler Aza artiste et musicien, on est dans le Canabiso, Aïmbaka très bien, Aza na voix kitoko, oh le ba musicien belé ba apprécier, par quoi ba profil le midi ba sepela na voix ya faire rigoler ba papa ba bandima faire rigoler par rapport à voix naie ba papa Lutumba bandima voix naie par mais ce total bien faire rigoler entourage naie apparemment c'est comme si faire rigoler Aza na entourage moko ya
ya bien te on dirait ba bureau na ye ba tiaka toujours une erreur pour la plupart ya ba tout temps ba finga Ferregola directement ba sataka na nani na ba bureau ya Ferregola par rapport ya ba sortie médiatique musu Ferregola salaka ba lobaka ke non moni Ferrekoto alobaki bien te fallait koto yo ba la kisendeka koloba voire même c'est le c'était hier c'est le a outro lobango abinga so na défendre Ferregola na défendre Ferregola parce que Ferregola aeba kandenga ko se exprimer te abi Ferregola zakaka na domoko o nzamba pesa e ko yemba yangwana à partir ya voix ya bewa c'est le mtalo ba à partir ya belle voix ya Ferregola ne créer la quel le problème à cause à la moi lapsus mokier directement bandi ko attaquer bandi ko bambaye mabanga. Je crois que Nandemo Lobeli, le logo ebisanga artiste nini o azana entourage ya bien ko les faire. Autant que nga toke c'est mon artiste moko o azana entourage ya bien ko les faire. Fali pour pa waza batni babana bango kala baby badia to babana depuis début ya orchestre ti le logo zo ka te mikolo nde ba finga bango. Bango na bango azo finga na ya ko sakana te. Ya ko ma mo nga ko kota ti. Pour ma na bango. Bazo finga na bango santina ke mafinge ke ezongi kotonge ke ezongi wa bino ba ko CP eza mutu ke so CP to gagner net wana to gagner ni na kati Mikolo papa ya va pemi non net wana to gagner ni na kati to so na kalika ma musique fala yemba bo sans autotune fera yemba bo sans autotune na oleka c'est ça exactement que vous nini donc dans on balika mu entourage yana meilleur entourage o leki a faire rezati tangela moko na mondi otro pesa ngati to so kena o afali yo mo o to mona niveau mafinge ke zongi ba odeze tambola mo akuta ko lobizati donc loko eza makambo na bango babunga na makambo na bango biso to sur la musique et puis Ferregola aza toujours grand et arotika la grand lelo aza meilleure voix masculine na niveau Afrique pas seulement na Congo vous comprenez meilleure voix na niveau Afrique et o azo défendre bende la Congo et URE na wana eza pona bato ba vivre bonne musique ba vivre niveau Ferregola zo ko zongi sa musique na première place au moni depuis et ça là que ba combattant ba bandai ko boya musique na biso beta mana poto et ça là que musique na biso ekita et ba ivoirien na ba nigérien ba comment ko dominer biso preuve ne bomone ba Burna Boy ba Davido bato ezali que source d'inspiration na bango za musique na biso mais lelo ba comment ko dominer o to mona même za la fali ko to so amoni ba Davido ona ye aolinga sala bango ki camarade ko landa ko kanga bango ba photo mais ba camarade na non na sens nini c'est-à-dire que kozala na ki camarade na moto ko vanter ki camarade c'est autre chose. Omoni mutu muso akoza camarade nanga to chala mona to yako mona ke nzoka sola bana abanda sola na ba rivoni chaka banini to ye bango na 40 ans ya carrière na yeso 50 ans ya carrière na donc Ferregola donc c'est-à-dire azana ba artiste o ya sola na bango mais musala ni zate ke ya kokanga ba photo pour publier ko la samulo na sola na mutu tete. C'est important que ezali ka musique papa we mato ye baka yeke ayemba na ba star minini est-ce que so mona pesa akanga ba photo na banani si ko pona artiste musicien na pesa ka exemple le quoi fali to pe musicien mususu ko kanga photo na ba ninga na ba musicien libande za mabeza les mabete ngana lobite ke za mabe nazo balika mu ya ko inventer moto aza ko s'inventer par rapport ya relation ya artiste mon po yoki ke a osa succès mikolo yo lingi o utiliser succès na ye o la take yo oza niveau mona bangote monta la sa capacité na mais tu fais les artistes belé ba lugaba et alors on est va mettre Gims sur les lois à danger mais na tango bango bandoko bazaki na nini entrepreneur nini orchestre na bango za nini section d'assaut mais fait la yimana bango nyo studio atana pasi nakobuna ata wana bango ko to donc baza danger te mais fait la yimana bango mais le Gims ça comment niveau likolo mais talaka tanga kutana na falia mukili mobimba donc ye Gims kaka mais biso tant to zana Gims ça exactement to se vantar na ye to laksaka ke as artiste ya munene artiste international mais ya ko koma ndenge fala ba ndeko se vanter na ye ko sandre ke yenda sukisi ezaki yango te vous comprenez
donc ça va bilo au moins ndengwana donc on a fait rigola ça grand artiste et on trouve ça na bapinion soké concert ya U Arena ba o ba sombi ba billet neti mais c'est Guy Médard ça c'est nga big oui a on a concert voilà mais là on sombi billet ya on tozo ça ba tuké bo somba billet concert on a concert te geza kaka yo moko faut somba billet en couple même en famille au sombi pena pour na yo pour na madame pour na bana parce que ça concert historique et ça concert où ils ont zong musique faire rigola zo ko zongi sa musique congolaise si la première place né zonga la première place té au moins na uta ko expliquer du fait que toi na robeta ba sala minene té parce que l'on tombe la musique la biso ezaki ya mwana tant tout le monde ba confier le midi ba papa chéri Julien Pierre ba ouais rançon de le roi de la forêt ba zo beta ba Zénith ba beta ba Bercy et ben non tombe la musique mais le long des abos tant que on sala que marambo ya ba combattant to sala au moins ba 13-15 ans pour exact musique na biso zo beta ba sala minene était surtout en Europe et ça là que musique na biso kita et lelo nanzela ya fait rigola o sala que musique ezongina na poto et puis bagola wa maram nanzela fali pour bater mais nanzela fait rigola ba tchanga tembe tant na ko ba ndingona lelo so tali ba combattant tout bazo le ba émission bazo ba que moto azongi si musique na poto c'est fait rigola na sens nini parce que fali abandé ko défier ba combattant yo tant fallait betara même U Arena betara accord Arena Bercy oka musicien na betara na poto azate à part fali yemo donc c'est à dire que à beta ba concert il y a ba défi ko défier ba combattant mais faire rigola tant annoncer concert na ye ba combattant ba ça il a publicité pour le c'est que ba combattant ba accepter faire musique zonga na poto nanzela faire rigola le autre yo mona héritier beti na scène musicale plein à craquer to moni ba Fabrice ba beti to moni ba Gezma wete ba beti ba concert donc musique zonga partie à faire rigola ils allaient comme robot yango te fallait bolobi que oui a beti ba salle mais après il y a une musicien na beti na simani et puis ko beta ba concert na beti la ngondeni abeta accord Arena Bercy wana molubaka bolokande batumba garde du nord na ba combattant et U Arena ba kitisa 1000 ya kosakana te wana concert wana salam piaka o bat tout la ngotolo concert salam chose na concert salam piaka ezaka pena U Arena mais ba bien c'est plein te la sala plein te salle non ba divise so tali concert wana le ba po image wana ko zalate entre même ya fali et puis azaki mona ngo pété o mona ngoni ba ko tchango te entre ya fali ba ko tchate o ba tcheza ka deuxième partie tant ba zo bina so continue na YouTube ya Alex Chou o mona concert na yo wana o mona ya ngoni ba laxarati lelo place à présentant ma Gezma wete alatina Bouddha rouge wana BG Manda ba warrior ba lobby o faire azo sala fali sa salango donc il est là ya faire eza kikala ya fali pouba vraiment babi ba sal nyonso parce que faire rigola selon ba warrior babi faire rigola ye ya sikaza na esprit ya créativité te ya landa ka fali soko ki fali abeti na salibo ye pe fo landa soko ki fali a salibo ye pe fo toujours alanda la preuve ane babi fali attend abeti yo Arena faire rigola payer pe asaki nini abandi ko luka ba voix et moyens et lelo aye ko annoncer biso yo Arena na yo za le 26 avril bamsuko babi faire rigola zo chanika munoko pamba akobeta na été faire rigola kobeta te concert wa to zakaka faire rigola kobeta wana ba warrior beta te po na nini po déjà nde to zabo to zana to kende déjà na sold out plus de 30 000 billets vendus to a to dépasser déjà to na 40 000 non dimi que faire rigola o azo sa lelo fanya sa sala ngo ko sala fanya sala nde mona biso de fallait ça la embouteillage en ligne bat ba osoma embouteillage en ligne bat ba wela pour osoma billet ça ça là so il aurait été fallait de pas banda carrière naturel au soldat titi tanga ngata salle moko depuis na Olympia na yi atra au soldat titi mais faire rigola mais c'est soldat to bandi na bino na ba concert nyonso so mona ke oui faire rigola abeta ba soldat toujours na bino to na bino même Adidas Arena to betango double pourquoi parce que nombre ya ba billets ba soni ba billets et l'équipe dose la qualité mbongo ko kende kala premier jour to komati na 13 334
ça les a 9000 mais ba modifier jusqu'à ce que l'espace pour le repasser son espace to comité na 13334 mais ba tout tellement bazali na besoin il y a vivre le concert il y a vivre événement à faire mais et ça là que ba pesa faire le deuxième jour nous mon deuxième jour et ça la peut sold out le même jour. Donc pour nous le souci la biso même ndé to lo pour la U Arena pour ça la biso ça que tout ça la sold out il y a U Arena et puis tout le deuxième jour parce que le ba concert comment on bête na poto ils arrivent à 2 heures du temps à 3 heures par rapport à préparatif oyo faire ego la za au sala et ils ont permis tout le monde que par rapport à prestation au faire on a presté na 2 heures na 3 heures et aussi mbaté au moins na kala to no beta de 20 heures à l'aube mais les a sous bon les commence au concert et comme il y a 2 heures, 3 heures du temps. Donc, et ça la penza moukier, mais du moins, na professionnalisme et faire ego là, pour satisfaire car batou, malé na ba partie où est sengeni. Et on pose ça na biso là qui toton ici soit d'out et puis ba pèse sa biso deuxième jour et on ça la penza bien. Attends au sali 10 000, attends au sali 15 000 mais tout bête au moins 2 jours. Et bozo banga te makambo e comme la bino pour na complication ba visa e comme la qui chef d'orchestre Marc Aouz na bande comme sou ba ya ilus o bande ko zeba on a dit ça rena ba ya quitter pour anini pour na kozanga visa et cette fois-ci you arena les concert moko munene les celle moko munene yo moko uti ko martela o beza concert moko o kozala historique et ce qui se peut arriver que ba musicien bazuka visa ndambu batikali tozwa ndambu te parce que déjà ndambu wana o bakendaka dida sarena bana ba visa na bango visa déjà ezali eza na validité nango donc bakobakisa nombre mosusu pour que oyo bango nyonso bazala ensemble donc toza nde na droit kobakisa nombre mosusu pour que tokokisa sikoyo nombre toza nango besoin mpona kosala spectacle ya solo benjamin doza moko ya bato ya mayele ntango ozomona lelo makambo ezoleka na orchestre to mpe groupe d'accompagnement ya Fally Ipupa en tant que moko ya balobeli ya Ferregola na mayele na yo so kambwana ekweyaki lelo na groupe ya Jet Set et pas Ferregola que directeur na ye kuna abimisi ba problème qui a créé ba problème moi ça directeur songi banani ba communicateur tout ba communicatrice bazo s'attaquer na directeur ya marketing ya Ferregola réaction na yo to pe réaction ya Ferregola ekozala nini te eza problème na nuka ya wana te faut zonga na origine na ngoza ketan ba annoncer que ba fallait aboyine ba fingela rai ba tuna TV ils ont le droit de désarmer tout. La majorité des communicateurs n'a pas place à la communication. Mais bango ba bini donc c'est-à-dire que communication na bango et vandaki sur wana oleba inventer oleba ba s'inventer na artiste na bango ko inventer artiste na bango qui azana ba potentialité boyaza pour ceux qui ba toujours la musique peut-être tout le monde connaître babilo côté au monde biso toza toujours to vandaka toujours wana pour kolobela artiste na biso bino bebo fingaka non na uti koloba no awa lo fingaka na uti koloba no awa na biso to fingaka te biso osala droit de réponse c'est-à-dire que bato nyonso ba yebi ndenge nini faire fingama est-ce biso to fingama mama Fally mais il y a faire maman na bango abeta la musique té batanga na komona ba finga faire na degré nyonso so eza na artiste wa fingama ko leka faire na edité ba finga ye na degré moko ba longola na bilamba tout c'est-à-dire que côté affaire et to ya kaka droit de réponse par rapport il y a des insultes à bato mais ce qu'il y a biso tellement comme makasi et bande ko dominer ya bango et lelo biso nde toza boye toza na besoin ya distraction te toza na besoin ya ko se focaliser na o ezali U Arena yango no moni bato balo bake toza lo silence te toza nde ko toza ka biso musana biso ko s'adresser kaka na bato balinga ba bonne musique na bato yo baza ba golo bi ba gladiateur donc toza ko s'adresser na bango pour na concert o toza na mo ya munene et concert o ko sala ke ezongi sali susu musique congolaise numéro pour faire rigoler azali artiste oyo ba ancêtre tout la musique ozuko banana ba papa wendo zui ba
ba Kale Jeff ozui ba Franco ba Tabulei ba Papa Wemba ba Kinke Seremenia ba Ndombo Petumba ba Verkis Kiamwangana donc ozui ba viena biso Joski Kiambukuta donc ba ancêtre tout na ba o bazana bon moi ba tout o ezake ba sala rumba lelo esprit na bango lati faire rigola pour réaliser rêve wana ya kotombo la musique congolaise ezonga numéro 1 Afrique et puis ya ko positionner musique etika na stable na niveau likolo et na concert wana na ebité so faire rigola ako répertoire na ye est-ce que ko zala kaka banze mo dynastie o elalisaki ba na Adidas Arena parce que na Adidas Arena ba to be ba saki remarque pas faire rigola babaki faire rigola ba dynastie ne wana ba to ba ebi angote ba fanatique public penza bazaki ensemble na faire rigola te tandis que tout le monde na ba concert ya ba artiste musicien mususu au monde bazaka en communion na public surtout zuika lokwa ya fali pour ya Koffi Olomide soka zo emba nzembo aza toujours en communion na public par rapport à banzembo na ye et voir même na concert Adidas Arena tangu Koffi Olomide a kota kitomba embi nzembo ya insecticide directement ba communini en communion na public. Pourquoi? Parce que ba ebinze mboana. Or et pas faire rigola. Na you areno bozo banga te que faire rigola emba souli. So ba ki concert na ba ko sani. Mais faut pas faire rigola. Ba yo pour passer pour la musique ne ba yo ka ngo. Yo ka si moto na yo ka musique ne te na yo tala. Maman, au monde tozalia, toi na kisasa. Moto ezaki même so ozuni par exemple petit window. Nazuka exemple petit window. Aujourd'hui petit window on dit que abeta na velodrome. Moto ayebata musique ni te na ngo ya kuno. Aoyati. Vous comprenez? Ba monsieur bazé belé pour que na les bat me souvenir du petit window. Monsieur mo adini am kieboy sans valeur. O ayeba na ta na vocal moroté. Mais en fond la mbanga na ye pona ko ça nous connaît ko diminuer faire. Yo na zo lelo penali ni po Nicolo to ana besoin au finga te no biki na oyebisa yo biki obiki pour faire alekina waze kwa na koyemba na carrière na mbongo na makambo tout na succès waze kwa tia kokufa aotira ozana ngote boss for you fourmi ko tout bien. Donc c'est-à-dire que yo moko non ozala pas waze kwa ta vocal mode ba ebite que petit wenda sa vocal oyo poso zongi o ba net par exemple ozu le roi net Jos bien hors du commun ozu o ki bena vocal ne mon kilango liboma donc c'est-à-dire sur yemta salango pour sa référence montayo kai ozu ya chéribe ezake rus raba kondo donc c'est-à-dire que batika bilembo ezake lelo so atu on artiste chéribe wa sala so ya petit wendo obeta ndeti lisoloni à la référence té mais montane wana matina plateau o yambi petit wendo ozanani oze lokote pour ataba telo concert a ofele awo montoya zati poser la référence té vous comprenez nebilo on entend le ba faire à référence à musique à patrimoine à ngana benga ke nabi porte tanda de la musique congolaise donc yende moto ezake lelo atikali na ligne ya ba wendo ya ba franco musique odemba pour lelo neza botango to ba musique odemba musique congolaise c'est musique odemba o ezake so otamoli partout au monde on so moni musique odemba c'est la RDC ou bien la Congo-Brazzaville. Na Congo-Brazzaville, tous en la vie, biso yulu mabiala, motopena mona beta barumba, c'est roga. Doudou ko papa beta rumba. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que ma solo ya barumba, référence à musique ou référence quand on parle de la musique, référence à musique c'est fait rigoler. Mais Félix Oazé quoi l'oublié a commis na côté a fallu a a sali constant que fallu pour parler à numéro 1 musique on s'engage que lui là la cause à la compte était ça point de vue na moto moni bato musu bakansanga neti que so okumi se fallu biso to ya contre non c'est-à-dire que moto na moto a un point de vue na so okumi se fallu c'est normal mais roluka ke on diminue de faire wana ndo okuta biso to zawana comme ça fallait ça problème était mais qu'on diminue de faire été oyo poni chemin na yo za ko neti ngana o mote na obeta masula ya fera nana tina ko tuté ya obeta li sola fali donc c'est à dire que na ko artiste na ngana zo lobela makamu na biso donc
na tina ya diminuer ou bien ya rebeta lisolo na bango mais soki yo koti na kana biso wana nde peno na rolatelo pena donc sentir na ke babilo ekoti donc na bimisa ngo net fali na yedi ba lo koti il faut chanter en numéro 1. Très bien BG Manda tango tala affaire egola o tchaka na place nini donc en tant qu'artiste et musicien tant aux autres la faire egola les artistes et musiciens papa Zouzou papa Hervé o tchaka na place nini na tchaka lelo za référence à musique référence donc tant autant ba papa Taboulay ba Kofi Olomide ba King Kester to autant a pe faire egola ba King Kester baza lo ba ngonde baza ba géniteur ba sala rumba wana o lelo faire egola azo sala donc bango baza bato ba sala ki musique wana ezala so faire azalo wa moto yo aiko ressusciter musique wana pe comment okelo wana kobunga bato nyoso ko mobeta musique ba UPA mais rumba ba bossa que référence à musique congolaise c'est la rumba même ezala fali okoyeba sanga concert ni yango akina kuna kebeta rumba abeta ka banze muniana na banze muna bibembe na français wana nde banze moya mona ngake oui oh abosani ke eloko bimisa eba lelo fali c'est la rumba. On se comprend. Donc, mais faire egola, atika origine on a seul artiste dernier artiste oyo ayemba banzembo ezana écriture ya papa Lutumba. Dernier chanteur o ayemba banzemba papa Lutumba. Papa Lutumba souene zeka ki akomi nzembo. Moi na a fait fois yemba nzembo moko. C'est faire egola donc lelo yende mutu azana monopole ya musique o ezaki ba vie tout ba PC charge le seul l'unique chanteur o ezaki a beta stade de martyr a immortaliser ba vie nyonso na ba concert tout beta na salle na stade de martyr concert o eleki ya faire ezaki artiste abandi ko immortaliser ba mbiaka c'est faire egola bandi pena utalo batabula ya ye ayeba Franco ayembi na ba vena biso Marie Paul donc asangisi ba vie tout ayemba ancêtre tout la musique yango mona même ba grand tout ya musique ba soutenir affaire po aza moto yo ayebi ko valoriser ba o reproche n'est pas faire egola tenaza elo on a reproché donc nous souffrir à ça que Zara malam parce que c'est-à-dire qu'il a trouvé à professionnel c'est-à-dire son moni moto sur le plan professionnel Aza vraiment professionnel Naza na reproche en salette parce que artiste à Liboso moi ils a kabeti concert en streaming c'est faire rigoler artiste à Liboso ça les mission sur balangue na streaming c'est faire rigoler donc Aza tellement trop professionnel il y a un moniteur on lobby comme il y a entourage nabi yebisanga entourage o eleki ya faire les aneti ya nani exact donc c'est-à-dire que nazo trouver nyonso o ils a pas faire ils a professionnel et ni mon a faire rigoler na carrière na ye parmi nyonso asa sala basalo faire rigola sa beti nini yo monaka ke faire rigola nanu asali yango te il faut asala yango bon balobaka boy tout est permis mais tout n'est pas utile donc c'est à dire que net ya robeta salle U Arena salle ya monene na Europe seule salle o ezaka ya monene na kati Europe c'est U Arena après ya moto bandi ba stade déjà robeta na salle wana kondima robeta na salle wana et ça déjà le mot o ezake mututu yango no moni biloko fallait abandai ko onyoko le lango bato to mona ba kisinjo ka oleka na TV lobby abige obo cha date tango bando ba ko cha date bando loba pona U Arena mais ba mona to cha Adidas Arena ba binini salle wana za moki mais le lobby so to cheso na U Arena salle bando loba ba binini to landi bango zo mona te ke oui liboso bando benga faire local mais lelo ba longola combat local mutatinda bangazati pour ba comprendre que faire aza plus international que bango on se comprend bango ba batamatala na ba ngako ni welisa mais faire welisa ate ezake aokende ndenge nzamba aponela ye ndenge azotindela musique azokende toujours bon molo BG Manda tolali tolamuki toyoki dupidi abeli liboma bamsu babio monde bakisa faire rigola ba retour ya monde belise liboma bamsu babi faire rigola pe alelaki simekisi yango azokokaka ko atteindre niveau ya falite na ebité est-ce que ça vraiment solo que dupidi abeli liboma bon on les amaki yoso mona mutabeli liboma azomela tina mulangi ya miliki awamela tina mulangi nani taliboma de lix moto ezali makiona fenta mavuba
aza mobimbane aza soki tout na pas na bango donc pepele dans faire égol a créé na buzz na ye a créé buzz na ye mais afingisi déjà faire on fait ça faire ndeni ça faire ba retour ya tango babengi liboma babengi faire ndeni ba ebi aza moko ya ba musicien mais soki eza ke ye mo akene non elingo ba te so mutabeli liboma c'est que faire mutabeli si ye mo akene osimba kisi na ye eke soki eza ke abeli liboma isiko ya faire eza wana na katiniti po déjà wani eza na lokuta na yebisi bato ke wani eza lokuta makiona fenta mavuba DG Manda tokomoke na suka émission na biso tozongela susu yo arena o eza le 26 avril faire egola azo promettre na ba fanatique na nini ba golo bazela nini ya sika o faire akola kisa bango na concert ya yo arena mingi ezaki vraiment que eloko o namoni netinga mo eloko na yo remarquer na répétition na ye faire egola na répétition au travail a yema même banzembo ya sens interdit. Donc bazo travailler na banzembo ya dominé el sur sens interdit. C'est pour ça on le bien par rapport il y a temps o ezaki e ozana salwana na tango ezalaki ba invité ba rozala tozomona ngo somo kepo banzembo za tellement belé o ba sepela nango et puis na ba spectacle o faire à préparer o erataki na Adidas Arena. Donc biloko wana nyonso toujours mon aspect par rapport à temps il est placé ils ont ma place mais du moins ma préparation est qui toko ma surprise est belé toujours l'inga rolobango te parce que tozanan tout au début ba on a ngota msuke to wana 7 mois nan ko to 6 2024 te pour ce to 6 2024 to bandi janvier donc to comme na décembre to tira na 4 mois donc tozanan ya on moni biso toza toujours ko sala mbela na batuki ba somba ba billet ba ona ba somba billet te ba somba ba billet po ils ont maman événement ba revivre faire egola na artiste na. Est-ce que faire egola za peut quoi envisager concert ya eu arena invité ou ranson de tout monde qui na Adidas Arena invité qui Koffi Olomide cette fois-ci aza peut quoi envisager quoi invité ou ranson déjà ou ranson les a droit à qui? C'est-à-dire que Aza déjà parmi les invités, mais toujours il a dévoilé nous soit vanté. Au moins le roi toujours na tato yango le monde théorie ça batuki bo son baba billet pour et vous allez maman événement. Toi un moment où tu dois accélérer publicité na biso et puis toi un moment où tu dois accélérer promotion makasi. Mais le plus important c'est que tout le bel artiste na biso tout ça la promotion yango le monde batu nyonso ba ko lobela et ezali URN le 26 avril maman événement oyo ezaki événement moko panafricain. To komi na suka DG Manda ba golo ba zolanda yo ba gladiateur baza partout dans le monde ba zolanda au moins liloba pona bango et puis bambote. Mais avant la ça et Batunyo Sofoba Baki, héritier Goga Toto Yatembe, Totorina, grand chanteur de mon pays, à Obeta le 8 novembre. Son héritier. Non, on a autant le banon, héritier c'est mon frère. Héritier c'est-à-dire que Batunyo va comprendre qu'il y a un temps sous Sikou. Parce que les amants ont pression au niveau de la famille. C'est une raison de ndeko na ngai. Ça va parenté. Na guerre, moi so tali ya zaka be nga pe na ka be. Vous comprenez? Vous comprenez ce que donc c'est-à-dire que tous la moi ba parenté mon boy, c'est mon frère à moi, bo ezaki bandeko tout, na ba ope ali banda. Ba comment se fait ndeko no? Yo tshaka ipoate, yango no moni na lobaki na ko sangisa héritier te bango mibale, quel que soit polémique ko kozala. Donc héritier Robeta le 8 novembre na Bruxelles bao nyonso balinga héritier ba spiritas pour que nous vivre événement et grand chanteur pour sepelisa bato na ba champ danger boyebi ki mikolo pe nzembo wana ya novela c'est osala makambo na donc bo yo kapena musique nkunga musique intelligent a oyemba po pa beta ba odemba akamula ka musique makasi donc bo ya pena ko vivre héritier na Bruxelles et osala pe bien et puis le 16 je crois le 16 ou bien le 28 le 16 a robeta concert à la Vélodrome. Donc après que bêta les 10 déjà à Ozanaki les 16 tous dans la Vélodrome ya Kitambo bana tout ya Kitambo ba tout ba la bonne musique au ba spirita sa solo to tondi c'est le roi et on sala pena bien pour retombola musique ya Congo avec héritier Goga pe pour resuki ça faire rigoler Jésus des nuances mondial ici la musique congolaise le 26 avril ba tout ya Mobondo
tozala pena mobondo wana napesi mbote na le boss napesi le boss Maman Lisa Loboko motema bato les boss mémoire Boudimbu kuna na Chicago napesi mbote place vous allez napesi pe mbote na Taï Sentima les grands mon père ou héritier vous qui na la crèche na enfant de Sarah Jean Flix ça basanda dans tel héritier testamenté père légendaire 4x4 grand prêtre mais c'est Guy Médard maman Titi Fidéline et puis Ricky Basta Prince Kita dit na pesi pe mbote na Ange Tar Gauloise ya solo Elvis Alomba Jérémy Yoka le potier yoyebi na pesi pe mbote na bato tout bolinga BG Manda on est vraiment ensemble maman Claudine Massaka maman Boboto maman Bolingo na pesi mbote place Uzali mon major Pek Jean Thomas Kassa Kitoro Joli Whisky Wishi na pesi mbote Kitoro place Uzali donc maître Gims ndeka izala match ya bien pena. Merci beaucoup BG Manda. Voilà très chers internautes Tokomina Souka. Merci Nabilo Nyoso Bolanda qui émission Oyo. Merci Naemoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja Motema papa Misha et ben merci Belé na major Pek Wazako Andabiso depuis Bruxelles. Major Pek et puis héritier voix moi na poto. Merci Georges Hawaii passeport rouge forme ici là na moté qui tord joli. Merci la Guilhem Akelemoni na Paris Ariki Matobo na Katia Londres pour na lelo Tusuti Awa et Tokutani prochainement pour un nouveau numéro d'émission à Bisso. Bye bye.